bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana ye dokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Gonga kokia bien so sepela kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple mbote. Na bino nyos tu bozi occasion kolanda basango na biso to fongoli yango au nom ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de vice-premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba a fongola ki mokolo ya lundi 2 septembre kuna na Beijing na Chine, premier forum économique République démocratique du Congo na Chine. Héritier Mapindemi apesi bino ba détail. Le chef de l'État, de vice-premier ministre na charge de transport, voie de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba a fongola ki mokolo ya lundi 2 septembre kuna na Beijing na Chine. Premier forum économique ya RDC na Chine. Plus de 300 participants chinois pe congolais bazwa qui part na ba assise oyo organisé na marge ya sommet ya forum pour la coopération Chine-Afrique FOCAF 2024 na Mukuse oyo esengeli esalema du 4 au 6 septembre ezali koya. Forum économique RDC Chine ezali na cadre ya échange autour na ba secteur clé Kola, ba mine, commerce, agriculture, industrie, ba infrastructure, pe ba énergie durable ko bakisana numérique, ezali pe moyen ya ko mobiliser ba partenariat gagnant-gagnant ko faciliter accès na financement public chinois ko accompagner ba initiative na joint venture entre ba entreprise ya bamboka o mibale pe ko pesa environnement ya ba affaire na RTC ezala vraiment meilleur de mokolo ya mardi 3 septembre cérémonie ya clôture ya bisala oyo ezala ki présidé et pa na yemoko chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na bozongi na ye na ville province ya Kinshasa, madame la première ministre Judith Suminwa a convoqué ki na cabinet na ye ba membre nyonso ya gouvernement oyo baza concerné na ba question ya sécurité, défense et justice pour la kosala lumière na tentative ya évasion na prison centrale ya Makala. Nathalie Kaila Héritier Mapindemba pesi bino ba détail. Nabukomi na ye na ville ya Kinshasa na butu ya lundi 2 septembre, premier ministre Judith Suminwa Tuluka abengaki mbala moko na cabinet na ya mosala ba membre ya gouvernement oyo baza concerné na ba question ya sécurité, défense, justice pe baeba na kosala lumière na tentative ya évasion ya prison centrale ya Makala. Liboso ya gravité ya makambo oyo chef ya gouvernement
apesi mitindo epai ba membre ya gouvernement basangisa ba élément nyonso pe ba dresser bilan moko provisoire ya ba événement oyo ya pasi na suite ya instruction ya premier ministre vice-premier ministre en charge intérieur oyo a président qui réunion ya crise et longa ba service nyonso concerné adressa ki bilan provisoire ya 129 morts kati na bango 24 bakufi na balle après sommation ba victime mosusu bango bakufaki na kotindika mato pe na étouffement boye ebele misusu 59 bango bazoki pe bazali prise en charge et pa ya gouvernement pe quelques cas ya basi bazalaki violé ba bâtiment administratif ya greffe infirmerie pe ba dépôt ya biloko na bango ya kolia ba incendie ki yango pe ba bebisaki ba piaki ba yibaki biloko mosusu zokande azelamaki na cité ya Sainte Kamba. Premier ministre akataki mission na ye ya itinérance na province ya Congo central na suite ya incident oyo ekomaki na butu ya dimanche potokoma lundi 2 septembre et uti koleka na prison centrale ya Makala ye azali kotenir kolanda de près développement ya situation oyo nyonso pe ko coordonner yango sur place gestion ya crise. Na mosusu simba ke actualité ya mboka na minute oyo ezali toujours dominé na tentative ya évasion oyo esalemaki na tongo ya lundi 2 septembre na prison centrale ya Makala epai wapi vice-premier ministre ya intérieur Jacquemaine Chabani a annoncé bilan. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts dont 24 par balle après sommation. Les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore... La Assemblée nationale, Bosimba ke président ya chambre basse ya parlement honorable Vital Kamerhe a visité ki ambassade ya RDC na Afrique du Sud pendant ba séjour na ekuna na Pretoria pe ACP na ba relation bilatérale entre République démocratique du Congo na Afrique du Sud Mijo Mabasi apesi bino ba détail. Na séjour privé en Afrique du Sud, président et Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, Mwamoke liboso ya bozongi na Kinshasa, a profitaki ya ku rendre visite na ambassade ya République démocratique du Congo na Pretoria. Ayambama qui est pas fidèle Moula Jabinene, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ya RDC na pays ya Mandela, pe na ba personnel ya ambassade, professeur Vital Kamerhe, atenaki ya saluer acquisition et gouvernement, il y a beau bâtiment abritant la mission diplomatique congolaise. Désormais, propriété à RDC grâce à l'implication personnelle. Il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À solo là qui peut que ezana qualité ya président ya Assemblée nationale ndé à tenir ya kobeta masolo na ambassadeur fidèle Moula Jabinene pour na ko informer na état de lieu ya relation bilatérale na Afrique du Sud. Afrique du Sud ezo jouer rôle moko munene na concert ya nation. Azo concentré diaspora congolaise moko ya munene na monde. Toza na plus de 32 projets Oyezo la kaka concrétisation. A rassuré ambassadeur Fidèle Moulaja qui est na kolobela yango na chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pena premier ministre Judith Suminwa. Naza impressionné na bâtiment ya 37 bureaux pena salle de réunion oyo chef de l'État a pesi na République démocratique du Congo pour na ko abriter ambassade. Eza important ya ko améliorer conditions de travail ya ba diplomate ndenge Vital Kamerhe a déclaré qui na kolongwa na ye ambassade congolaise speaker ya chambre basse ya parlement Vital Kamerhe azwi vol pour na Kinshasa oyo akomaki mokolo ya vendredi 29 août na soirée. Rédaction info lingala journal pour le peuple meki kosale la bino lelo mwa misala ya ministre d'État en charge ya justice Constant Mutamba depuis gouvernement Suminwa et bandi misala bolanda yango elongo na Stéphanas Kande pe héritier Mapindemi. Na sortie ya gouvernement Suminwa, tango ba Congolais nyonso bamonaki kombo ya ministre d'État en charge ya justice Constant Mutamba. En tout cas, majorité ya ba Congolais bandima kiteke eloko moko ya malonga ekokaki kobima epai na ye.
kasi bandeko esengeli kotalisa bino ba exploit oyo esalemi déjà yango ezali vérifiable pe palpable yango ezali kosalema na domaine ya ministère ya justice na nzela ya ministre ya justice Constant Mutamba kutu tozali déjà komituna soki yende akoya ko réaliser vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord pambate, la justice élève une nation. Ya liboso tokoki kotanga quelques réalisations na ye, azali vraiment l'homme du terrain, azali kovanda kaka na birote po na koluka koyeba eloko nini ezali koleka, azali kokita na terrain po na ko résoudre quelques dossiers difficiles administratifs, sinon po na ye terrain na terrain. Déjà mikolo eleki akendaki na prison centrale ya Makala po na koluka ko désengorger prison oyo pe koluka ko étudier ba dossier ba arrestation ya bato ebele oyo basali kuna mingi penza eza na yango ba kamoko bene to bakaya mike oyo bato bazali ko mériter te ko tikala libela na centre pénitentiaire de rééducation ya Kinshasa. Constant Mutamba autaki kozongisa famille moko na ba droit na bango lopango babotolaka lelo famille bazongi na esengo tomonaki pe lisusu moko ya ba avocat oyo azalaki maltraité et pas il y a un tout puissant général Constant Mutamba alakisaki justice tokoki kotanga boye liste ezali vraiment mulai bongo tobosana te na ngambo ya commune ya Matete terrain chobo oyo ezwami na quartier Banunu ezalaki menacé na spoliation. Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice, akitaki kuna pour na résoudre problème oyo bana Matete pe ya mo amba mobimba ba betaki maboko pamba te terrain oyo yangonde esunga kabilenge pour na pratique ya football boye ba mama maraîchère oyo basala kabilanga na bango na ngambu ya sekoma funa na commune ya Njili bazalaki pe menacé na spoliation. Constant Mutamba ayokaki ba message na bango akitaki na lombango ba mama oyo batondisa makine esengo. Ministre d'État Constant Mutamba azali bongo oyo akoki ko retombo la justice ya mboka na biso. Ministre d'État Constant Mutamba azali kokana kolongo la justice na bokono oyo chef de l'État alobaki que justice ya mboka eza malade. La loi est dure mais c'est la loi. Mutumoko akoki ko intimider Constant Mutamba te na mosala oyo azali kosala po na mboka. Tona to lutter contre bato nyonso oyo bazali ko manipuler justice ya mboka boete bato nyonso oyo bazoyiba mapangu ya batu boete babayer nyonso ya République démocratique du Congo ndenge bazali ko matisa pe bandaku na ndenge balingi bato ebele bazali ko respecter mibeko ya l'État te ezali kaka bato ya minene te même na niveau ya petit peuple anarchie ezali vraiment makasi oyo ezali kosenga ba cure moko ya makasi e bana kokende na domaine nyonso bantan ezali très difficile ba arrestation arbitraire oyo ezali nanu kosalema yango pe esengeli ba ye bana kosala yango. Fondation Tembele Boukou Jean-Jacques a organisé une réunion d'échange yaba idée dimanche 1er septembre et longo naba notable ya Mombele kuna la commune ya limité témoin ya événement Midjo Mabasi. Fondation Tembele Boukou Jean-Jacques a organisé une réunion d'échange d'idées et salamaki mokolo ya dimanche 1er septembre 2024 kuna na avenue Mongala quartier Mombele na commune ya limité. Yambo ya kotel sebiso objectif petit na ya masolo oyo nde cordon pe représentant ya Fondation Tembele Boukou Jean-Jacques Bekendinga atalisaki biso ba raison nini oyo esangisaki biso ya liboso ezalaki ya ko présenter vision pe ya kolakisa biso nani oyo honorable Tembele Boukou Jean-Jacques azali ya mibale ezalaki ya koyeba Fondation Tembele Boukou Jean-Jacques ezali pona nini tope ezosala nini ya misa tope ya minei eza ya kosala komite moko oyo ekozala lokola point focal na ye lors ya passage na ye na Mombele. Asukaki wana te atalisaki biso lisusu objectif ya réunion oyo intégrale ya population, c'est-à-dire que le développement
Le développement est un cadre social. Nasima ya kotalisa biso objectif oyo ekoma kituri ya ba question pe réponse boyo kandenge quelques notables batuna kimituna pe bazwa kibiano. Nasuka ya réunion oyo ambiance ezalaki ya kosakana te ba notable ya Mombele basepelaki makasi na reconnaissance pe considération oyo honorable Tembele Buku Jean-Jacques azana yango pona bana Mombele. Représentant ya fondation Tembele Buku Jean-Jacques atalisaki ba impression na ye. Message honorable Tembele ezali azana posa atika la pembeni na population na ye. Ndenge alakaki na campagne ya kotika la pembeni na population na ye, ye le la personne politique, fondation ye le la personne morale. Donc fondation Tembele Buku Jean-Jacques ezwi point focal mosusu awa na avenir Mongata pour que misala ya fondation to pe misala honorable Tembele na nzela ya fondation na ye etika la proche ya population. Azana besoin za laquelle la profiteur to na 2028 te aya na patient nde ba bisu basala ka kosa na kokunda bilembete azala na ba mama tangu nyonso. Na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu oyo ezwami bongo na quartier Bikanga na commune ya Kisanso boye ba rentrée scolaire kuna esalemaki kitoko héritier mapine miladi landu wazaki kuna na compte info lingala. Na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso rentrée scolaire ezalaki effective le 2 septembre mokolo ya lundi bosimba ke promoteur na yango honorable Nerombungu ndenge kaka abetaka seteke na complexe scolaire Mama Pemba batosaka mibeko ya leta kuna rentrée scolaire elekaka te esalemaki ndenge kaka ezalaki prévu ndenge bozali komona ba élèves nyonso batondisami liboso ya basale de classe na bango elongo na ba enseignant ba responsable ya école bazwaki maloba pona kotalisa na ba élèves nyonso surtout ba oyo bazali ya sika na complexe scolaire Mama Pemba bayebake awa discipline pe travail ezali bongo leitmotiv na bango nyonso elekaki na présence ya Bobo Mbungu oyo azali bongo promoteur adjoint ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu solo ya ndenge na ndenge pona kotia ba élèves nyonso na nzela bongo na sima ndenge kaka ezalaka lokola momesano prière ya kafu esalemaki lokola initiateur na yango honorable Nerombungu mfuma banga moyo azalaka bongo mosali na nzambe batikaka nyonso na boko na nzambe prière esalemaki epai ya pasteur Dani Nzita pona kotika année scolaire 2024-2025 na maboko ya nzambe pe atiaki bato mwa muke boye moko promoteur adjoint Bobo Mbungu yende asalaki mwa prière rigueur ya enseignement ezali bazali kopesa enseignement moko ya qualité yango ezwami na avenue Bantandu na quartier Bikanga na commune ya Kisenso epai wapi ba élèves bazali kozwa formation pe encadrement moko ya kitoko nyonso ezali kotalisa ke honorable Nerombungu azali bongo numéro 1 ya école oyo pe alingi éducation ya bana ezala toujours cheval de bataille na ye pe basengi na ba élèves nyonso bazali koumila na bandaku esengeli ba parents batinda bango pamba te kilasi ebandaka dès le premier jour ya rentrée ba pona kotalisa na bana surtout oyo bayesika bayeba règlement d'ordre intérieur ya école pe bayeba ke awa rigueur pe travail ya ngonde ezalaka cheval de bataille na bango nyonso ezali kotalisa enseignement ya qualité oyo ezali kopesa na esika oyo prière ya kafu esalemaki epai ya pasteur Dani Nzita pamba te initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu azali mosali na nzambe tango nyonso œuvre na ye etika makambo na nzambe pamba te slogan mosusu ezali Dieu est notre force bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko pasteur Dani Nzita apesaki mwa prédication ya muke bongo na sima prière esalemaki epai ya Bobo Mbungu oyo azali promoteur adjoint ya complexe scolaire Mama Pemba pona kotika école oyo ba enseignant ba personnel nyonso pe ba élèves na maboko na nzambe
durant l'année scolaire 2024-2025. Bona kolata basapatu ya qualité awa na RD Soto na ville province ya Kinshasa solution ezakaka na présidence de la SAP et pas na yemoko le sapeur d'état Papa Griffe Mona na 7e rue limité résidentielle juste na petit boulevard Ndenge Héritier Mapindemi Igan Tsingi ba pesi no ba précision. Papa sinangai eutako apio Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Kokobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso baye bana kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel ariketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman la biso Judith Yozali maman excellence premier ministre voilà au na pouvoir au kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Béton il pas ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na baraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les que bolite le la ilk oye na dimina le mort na dimina le mort ateza le mort na comme ça le ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et pa wapi ba sapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sapeur d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Moto nyonso alingi asala ba impression ya kitoko aleka na imprimerie JM Print Service oyo ezwami kuna na avenue Sergent Moké na Prince de Liège référence Monseigneur Dr Chaumba na commune ya Gombe ba détail elongo na Mijo Mabasi. Yesika na Kinshasa eye na prix moko abordable impression ya qualité et sika mosusu te awa na maison GM Print Service na mbongo muke ozwi service ya kitoko yoka awa na GM Print Service baza kusala ba impression en couleur impression noir et blanc grand format bâche pe sérigraphie GM Service rapidité prix moko imbattable ndeko kobuka te na GM Print Service client azalaka toujours satisfait pour baza na expérience na domaine o etali impression batu ebele bapesa bango confiance ya kosamba ezate ko hésiter te contacter maison GM Print Service pour na type nyonso ya devis na yo awa ba portaka pe secours na bango na o etali étude pe ba projet na bino GM Print Service baza pe na service na o etali aide pour la création graphique ya ba support lokola
logo, dépliant, magazine, flyer, Pemisusu. Na o etali prix ya kosamba ezate. Na prix mkie basale lui impression. Pour na ba fiche nabino, ya A6, A5, A4, A3, A2, A1. Spécial promo pour nabino ndeko. Awa na prix ya mkie bakitisi yango. Na structure P impression, roll up, base moyen P grand, prix P equity. Bango bakoki kosalela yo 1000 fois ya A6 135 na prix moko ya muke. To bosanité na j'aime print service basala kapé vente ya ba matériel ya imprimerie lokola pression t-shirt chapeau encre à sublimation encre éco-solvant papier sublimation. J'aime print service eza esika ya kobunga te avenue Sergent Moke numéro 4639 Express de Liège, référence lycée Monseigneur Chaoumba. Potiva pezali potopoto ya kitoko équipé à chose à la mukolo to mona bino so bosengeli comme la yango Stéphane Skande Nathalie Kela Kapenda. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Potivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote ma kodona Bino. Mama kanta bamba bonga. Bona bana na yo bakuma rukuna bana oyo. Faut laisser kabango poto Potivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Potivap. Ah, sisi kulia ya bangu Potivap, babandi badasi na bangu ya babebe pro. Tala. Ba yango, chante kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Potivap, poto kitoko pona babebe pro. Tozana communiqué moko ya Metelsat awa a tindeli biso par rapport ya bozongi ya mvula après 3 mois ya saison sèche bolanda ba lecture nango elongo na hérité mapindemi. Centre météorologique national ya Metelsat nanzela ya observatoire synoptique nango batalisike bazali ko observer mikolo oyo komata ya température na l'air pe lisusu augmentation ya humidité oyo ezali kotalisa faible instabilité atmosphérique yango ezali ko s'installer malembe na bamboka lokola ya Kasai pe ya Bandundu boye ville ya Kinshasa lokola ezali bongo pene ya bisika oyo yango ezali pe esengeli et se préparer pona koyamba na mois ya septembre quelques manifestations na tendance pluvieuse topé banvula et koki konoka na mois ya septembre boye Metelsat atalisike a koinformer batu na mikolo ezali koya na tango oyo mvula esongeli ezonga na ville ya Kinshasa. Merci pour la confiance oyo bozali kopesa toujours na Metelsat. Et là, on est à la canne bandeli pe souka lango info lingala journal ya peuple pour la peuple ya mardi 3 septembre yango e commune souke pa pinaza na c'est en makasi ya représenter les bino yango bandeko boti kala malamu. Au revoir. Espace 555 qu'on a commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RTC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko-présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na o etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 o ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali le véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko ndenge ka toloba bana kini ya bino société o etali aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye
ata kuna na Bukangalonzo ekokoma, ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA. Tosengi bino bopesa confiance na agence ya CA. Soki tozwikaka 3 avions ya boye na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie kosala ba fret ya bakoli komi tungisa mekozala soute. Pourquoi tolo babongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires. Dans la place de Sénébotin de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otozo Betali Solo, Benabiso, Guylaine Yembo, dans la place de Sénébotin CAA. Et on met massif 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça aussi, il y a comme 20. Et même on peut quitter, on a 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sénébino, on peut s'asseoir à confiance. Les agences assure a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 6767, en tout cas Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papesi biso mutu pasi na ba avion, ba fula qui manque que mais le lot du avion na tsika. Je sais que na ba agence nyonso, Fret nyonso, compagnie yango CAA. Papesi biso avion sika, avion motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas côté de tous là. Avion pour les armes balé na Congo, en tout cas tolali pongia ba bébé. Vous allez kosenga na ba ya CA pour la oyo ba pesi et des peuples congolais. Mais aider nyo sauter, baba ki sabilo ko boyeza na tamisato. Po ba 45 tonnes oyo soki ezali misato na kati ya République démocratique du Congo n'a pas dit que ça laissait mon makasi. En tout cas, toujours féliciter Bango na Obasali. Papa qui ça musuba souke la awate. Papa qui ça bilo beto za ngomi balé misato pour faciliter peuple congolais. Ata mutazana bitabe amona ndenga kotinda. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.